La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote Bandeko Balandara Biso. Bonjour à tous les abonnés de Ursil Boteloa TV. Karandena Lobaka. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. La famille n'est qu'au partager likambo moko et le ngona bandeko Bolandara Biso. En tout cas, lelo tozu problème moko pona mama Moseka. Comédienne na biso mama Moseka otoyebi biso nyonso. Alors toza vraiment na sango moko, toza vraiment na problème moko otoye ko partager na bandeko nyonso oyo balandaka Ursil Boteloa TV. Nayebi ke sango oyo eza na bato ebele basepeli nango te, likambo oyo eza vraiment na bato ebele basepeli na likambo te, eza vraiment na bato ebele o bayoki pasi na likambo o mama Moseka sali. Alors nalobaki na kovanda kimia te, ifo na ya nango elongo na bandeko balandaka biso to ya penza kolobela yango, to ya penza koloba pe ko expliquer problème yango eza nini. Alors la famille, boyebi mama Moseka za comédienne moko oyo toyebi oyo tolingaka mingi. En tout cas ba théâtre na ya salaka esepelisaka biso, tolingaka vraiment mama Moseka. So na bi tolingaka ete e ozala lokuta. En tout cas tolingaka mama Moseka, tosepelaka na ye ba makambo na ya salaka esepelisaka biso. Mais tango ba makambo moko ya mabe ezoya, tango ba makambo moko ya mabe eosalema, esengaka pe tant que toza bapandi sango toya nango pe na réseaux sociaux, toya kolobela yango pour que bablo mususu ezala te. Nasir bandeko bolandaka réseaux sociaux, tozomona rando o eza na internet concernant famille Tumba nandeko Saratola, tozomona rando o eza na internet concernant mama social nandeko na la joie Kabelo. Na Maria Tumba Bisida na la joie Kabelo, tomona rando wana eza na réseaux sociaux. Alors rando wana eza na réseaux sociaux, tomonaki directement tomoni vidéo moko ezo circuler na otiela bino vidéo wana boyebi nga alingaka so na oloba naza na ba preuve nanga o na otiela bino po bo comprendre nini o tozolobela. Subitement toye komona vidéo moko na réseaux sociaux et koleka na compte ya mama la joie Kabelo, atie vidéo lolenge ndenge nini mama Moseka azo kolobela Bisida, lolenge ndenge nini mama Moseka azo lobela Marie Claire Blisida. En tout cas elobeli ya mama Moseka esepelisaki vraiment bafani na ye te. Elobeli ya mama Moseka esalaki ke bafani na ye basepela te, esalaki ke bafani na ye baloba ebele na bacommentaire. Na otiela bino video wana bolanda yango na kimia nyonso. Par là tolingi toloba nini? Na opesa vraiment message nanga na bacomédien, message nanga na bacomédien nyonso o bazwaka bango pona osala ba publicité. Pour ceux qui tolobi totala bien mama Moseka, c'est-à-dire l'agent Kabelo azwaki mama Moseka pour asa la publicité. Alors conseil nanga na ye penza na pesa na ba comédien o bazwaka bino pour na publicité. Ndeko nanga soki bazwi yo eza na boutique, eza na magasin moko, eza na société moko, eza mutu nyonso oya kozwa yo bazwi yo po na publicité, bazwi yo
mpona baguerre te, bazwi yo mpona bapolémike na bango te. Lelo bacomédien ebele bokota na barando moko oyo bokanaki te. Lelo bacomédien ebele bokota na barando moko oyo ya bino te. Lelo bacomédien ebele bokoti na barando moko oyo ekanaki bokanaki kokota te. Mais bokoti nango pourquoi? Bazwi yo osala publicité, mais oye otangi bakombo ya bato. Bazwi yo posala publicité, mais tango yo komi na lieu ya travail, na lieu esika bazwaki yo sala publicité, yo oye obandi kotanga bakombo. Tika mukolo maison atanga bakombo na ye. Eza na bato musu baza bafani ya bilisida wana, balingaka pe mama Museka, bazalaka pe bien na mama Museka, batalaka mama Museka, basoutenaka misala ya mama Museka, mais en réalité baza bafani ya bilisida. En réalité, baza bato blisida. Mais balingaka mama Museka tellement. Mais tant mama Museka oye na réseaux sociaux, oye koloba babiloko mo ya bongo, directement ba fan ebele ba oyina yo. Na uti omona ngo na ba commentaire. Boko ta na page à la joie kabelo boko etanga ba commentaire veut dire sepelisa binote. Et sepelisa binote. Ba fan ebele baza déçu pour un comportement ya mama Museka. Ba fan ebele, ba fan tellement ebele ba komi na ba commentaire, mama Museka toza déçu, mama Museka toza déçu. Bino boza ba comédien, boza ba tiktoker ti. Nga loba ngo rando ba tiktoker botikela ngo ba tiktoker. Tango za comédien, mi pesa valeur, mi pesa respect, sala o comédien koki ko sala. Sala o comédien koki ko sala babengi yo okende publicité. Oui, okoko boya ngote publicité za mbongo, oke sala publicité pozo mbongo, oke sala publicité pona mbongo, mais bima na barando o etali yo te. Bima na barando o etali yo te. Lelo bato ebele bakota na barando pona kozanga koyeba. Bato ebele lelo bavandi na barando, bakoti na barando, basiéger na barando po bazanga ki koyeba. Nga lobaka toujours, il faut être sage. Il faut être sage. Lelo comportement mama Museka esepeli si ba fan na ete. Ba fan na mama Museka ebele basepeli na comportement mama Museka te. La joie kabela koza camarade na yo, la joie kabela koza ndeko na yo, mais barando na bango etali yo te. Etali yo te. Ye pona ba publicité na ye, pona ba promotion na ye, pona makambu na ye, aoluka peut-être akotisa bato nyonso na rando. Aoluka peut-être akotisa bato ebele na rando. Siko yo tant que oza comédien, tant que oza na ba fan ebele, tant que oza mutu ya bato, koluka te omikota na ba rando moko oyo kokoza kayo problème na ba fan na yo. Koluka te oza na droit te ya koluka kota na ba rando moko oyo kokoze yo problème lobi na ba fan na yo. Lelo ba fan na mama Museka ebele batomboki. Mama Museka na video wana tanga na tali na sepeli na ngote. Tikela ye moko charge na ye. Tikela ye moko akota na barando na ye. Nga na comprenara te ba boss ya entreprise ya TikTok. Muto aza boss ya entreprise. Ami pesa valeur, ami pesa ka kilo. Muto lokwa mama la joie kabelo aza boss ya mukiete. Tala ba la joie kabelo ngato na yeba kabelo ko ba Olga kabelo ba la joie kabelo ba batumo ba yeba na kipenza ba sala ba maison na bango bele na ba Kongo wana. Mais tango za mama nanyo, tango za mama mokonzi, tango za boss lady, tango za ebela maison munene o la joie kabelo anango. Amutu moko te aya o traité barando na ba jaro wana o azo traité lango. Oye na réseaux sociaux mi bengi nga na za sitoshi nga na za uyaya oza madame. Oza madame.
Parfois bato na biso, parfois ba congolais, parfois ba boss lady, parfois ba boss à entreprise à Congo o bazaka na TikTok ba miye ba valeur na bango te. Pesa musala no valeur. Pesa musala no valeur. Oza na poso teka biloko na yo, teka biloko na yo kolanda barando te. Teka biloko na yo kolanda barando te. Ceux qui oza na fond no ya 3 conteneurs, eza fond na yo. Eza kate fo ya ose lango vantar na réseaux sociaux. Eza kate fo ya olobabwe, fo ya olobabwe, fo ya olobabwe. Banda barando o ebandaki, Blisida na ye na TV ta ya ko répondre ya koloba ya osala soni. Non. Peut-être ça pour se respecter, pour mimona madame. Alors balajwa kabilo bwana ba fond moko ya ebe, oza na fond ya ebele. Oza na fond moko ya ebele ya munene. Na sepelaki na mani kendenga yaki pona olobela la joie kabelo. En tout cas na sepelaki penza na maloba manike. Oza mutu mukiete. Oza mutu munene. Alors mi pesa respect. Mi pesa respect. Barando nyonso eza barando rolandela te. Oza na ba promotion. Otia ba promotion na yo, otia ba promotion na yo, teka na yo. Na ebite ba patron nango agitation wa nini bozaka nango. To senga kana mama Moseka. Mama Moseka s'il vous plaît. Mama Moseka yokela ba fan na yo. Mama Moseka kota na video o salaki na la joie kabelo. Tala makambo ba fan na yo ba komeli yo. Tala réaction ya bafani na yo. Tala nde bafani na yo bazo lela. Tala nde bafani na yo baza déçu. Tala nde bafani na yo basepeli te. Tala nde bafani na yo balobi ebele. Par rapport ya comportement na yo. Par rapport ya agissement na yo. Par rapport ya agissement na yo. Par rapport ya comportement. Par rapport na ndengo se comporter. Na video wana. Esali kitoko te. Osali bongo pona obatela nini entreprise ya muninga. Osali bongo pona osela muninga promotion. Mais obebisi sikoyo yo na bafani na yo. Yo sali bongo pona osala promotion ya muninga, pona osala publicité ya muninga, pona oko soutenir muninga, mais obebisi na bafani na yo. Obebisi na bafani na yo. Ba commentaire eza tellement ebele. Eza na bafani mususu basupportar na bango bêtise, mais eza na bafani mususu basupportar te. Omoni nde bafani bazara bongo fani na fani ana ndengene. Fani mususu akosupporter na ya bia te aza star nanga. Malgré asala erreur na supporter ka erreur wana na meli yango. Mais eza na fani mususu akosupporter na ye erreur wana te directement ayini yo. Bafani mususu akosupporter te directement ayini yo, directement zwi yango so na bandenge nini. Alors à un moment donné ba comédien na biso, il faut bozala ka sage. Tant ba bengi o kende na publicité moko, zala sage pour ne pas que o perdre carrière na o bebisa ba abonné na yo, o bebisa relation na yo na ba abonné na yo. Obebisa relation na yo na ba fan na yo. Oko obebisa relation na yo na ba fan na yo te likola publicité moko ya mutu moko boye. Oko obebisa relation na yo na ba fan na yo te likolo ya relation ya mutu moko boye. Acte oyo mama na biso Moseka sali epesi pasi na ba fanatique na ye. Yango bomoni tobaki tokovanda kimia te likambo soki esengeli toloba il faut toya nango toya koloba. En tout cas partagez la vidéo o ekomela mama Moseka s'il vous plaît la famille. S'il vous plaît la famille olingara mama Moseka, partagez vidéo o ekomela mama Moseka pour que prochainement mama Moseka asa lisusu eloko ote pona ko valoriser ba fanatique na ye, pona ko valoriser bato balingaka ye. Imagine rando oyo yana batu musu ba na para Blisida, yana batu musu ba na par ya la joie kabelo. Mais yo siko tant que comédien, oza wana te po oza na para mutu. Oza wana te po oya kokumisa mutu.
oye po osala publicité, sala publicité ya maison. Benga bafani na yo, bafani na ngai, bato bolingaka mama moseka, bato bolingaka moseka. En tout cas, l'agent Kabelo yeyo atie ba promotion na ye, ekobanda jour boye, ekosila jour boye, boya ebele, sala promotion na yo kitoko. Sala promotion na yo bien. Oza wana pona promotion. Sala promotion na yo. Gagner mbongo no ya promotion. Osimbi nzela okei. Le reste etaliote. Rando wana etaliote. Oluko kota na rando moko boye. Oyebi nyo ata mutuna makolo te. Baosala barando na bango ya business. Baosala barando na bango ya commerce. Baosala barando na bango po ba yebi secret ya koteka te. Kaka na Kongo ndo monaka o azoteka lipa bakomi kobundana, o azoteka lipa bitumbe koti, o azoteka lipa ope kote oteka lipa koswana ekoti koboma na ekoti. Ndenge bomoni ke ba Congolais babomanaka par rapport ya makambo tomona. Kongola koma atina niveau koboma muninga na ekaka pona makambo aboye. Boza na barando moko ezangela mutuna makolo. Boza na barando moko ezangela mutuna makolo. Soki okoto azoteka, okoto pazoteka, tekela ba client na yo. Mutuna mutana ba client o nzamba bongisa pona ye. Bomona ate ba mama wenze basali mulongo ba oteka fufu. Me yana mutu moko te de ateka te abima piaka. Bango tu batekaka. Poani nzamba yebi ke soka tindi client na gauche, il faut atinda pe client na droite. Nzamba yebi ke soka tindi client na droite, client o mutu paza na gauche, il faut pe ateka. Nzamba yebi nyonso wana. Nzamba yebi nyonso wana. Me bino boka musanga, boza na ba client. Ezala Marie-Claire Blisida, ye pa na ba client na ye. Ezala la joie Kabelo, ape na ba client na ye. Botekela ba client na bino. Botika barando. Soko teka ka qualité, zala sur na biloko nozo teka. Tekela ba client na yo, na place boko tisaka batu tu na barando na bino. Mama moseka yeyo aye kokota na rando moko, o ayebeli mutuna makolo te. Aye kokota na rando moko, ayebeli yango mutuna makolo te. Me akoti na rando wana. Boteka biloko na kimia. Kisasa wana toza na population ya makasi. So babi batikela bino pe batikeli yo moko mutongo ok bakangi ba maison nyonso Kabelo batikeli yo moko mutongo teka okokoka koteka te. Okokoka koteka te. Do poteka bien esengaka Marie-Claire Fwazala, poteka bien esengaka kakoto pe la joie Kabelo Fwazala, mutu na muta oteka na balolenge na ye. So babi bazo ba client nyonso batikelo mutu moko oteka te. Okoka kotekela batu nyonso yo moko te. Okoka koteka te. Alors kisasa eza munene, mokili eza munene. Kisasa eza munene. 24 communes eza ebele. Bozo welela nini? Bozo welela nini? Rando yango ya bino eza nini? Bobandi koteka lelo te, mutu na mutu d'ailleurs azaka deja na ba client na ye. Botika barando wana, esa lelengi te, esa la kitoko te. Lelo mama Maria kuna alinga kota pe na buzoba oye pa ya osalaka hello guys. Bomoni famille ndenge komi ya baventure, bomoni baventure ndenge komi na famille. Koto pe toyoki Marie-Claire alinga benga ye aya kosala publicité. Nayebi te boluka nini. Nayebi te boluka nini. Nayebi te boyebi te signification ya madame. Boyebi yango te. Tango oza na ba travailleur, oza madame na société, oza na ba travailleur, il faut se comporter comme madame. Oza madame, oza na société moko ya munene, oza na ba travailleur ebele, se comporter lokola madame, ko se comporter lokola ba travailleur te. Comment une femme mariée, oza komi benga na TV ngana za sitoche. Seulement pour na oteka, pour na ka promotion. À un moment donné, vous pouvez s'appeler mibali na bino valeur te. Vous mi pe sa valeur s'il vous plaît. Mama Moseka, bima na barando oyo.
Mama Moseka tolinga yo mingi. Mama Moseka oza comédien tolinga ko mingi. Toyebeli na comédie, toyebeli na rando ote. Kende sala publicité, zwa mbongo na yo, mais rando oyo toyebeli nango te, s'il vous plaît, bima na barando. O la famille na otiela bino video, tolanda nanu video yango, o e cause problème, tolanda nanu video yango, o Mama Moseka fingami, tolanda nanu video yango, o ba fan ya Mama Moseka ba regretter makasi na ba commentaire, tolanda video e oza malamu mingi. Ndeko olinga Ursule Botelo ya TV, tango ozo s'abonner ko bosana te, activer biso cloche à notification et puis aimer vidéo s'il vous plaît. Aimez-les biso vraiment vidéo, partagez-les la vidéo ou ekomela Mama Moseka esika azali pour abongisa na ba fan na ye e oza malamu mingi. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez partout. Partagez vraiment partout et uzala malamu mingi. Nzambalula pambola bino tolanda video après tokutana soki tosisi kolanda video. Tielanga j'aime bien et uzala malamu mingi alors tolanda. Mardi, les sous, mercredi, les sous. Mercredi, les sous. On a 4 conteneurs pour la promotion. Pour la décembre, décembre, Bolela. Marie-Claire, t'as de Bolela. Marie-Claire, bibou. Bandeko nanga na sir wana bolandi video ya Mama Moseka, bolandi vraiment banda e bandeli tisuka, eza vraiment pasi mingi. Tosengi kana Mama Moseka, s'il vous plaît, bongisa na ba fan na yo, garder relation na yo ya malamu na ba fan na yo, kolukate o perdre ba fan na yo ebele pona kaka publicité ya kabelo, kolukate o perdre ba fan na yo ebele pona bien ya mutu moko boye. Po lelo ye asalisi o publicité pona ba fan batu na yo baya, pona batu baya kosomba, pona à travers yo azope ba client, mais yo ndozo bebisa siko na batu na yo. Alors ba rando oyo etali bino te, boko taka yango te. Rando ya Blisida na la Kabelo eza rando ya bango mibale. Mama Moseka zala libanda ya makambo oyo. Mama Moseka zala libanda ya rando oyo. Sala pib na yo normal. Continue na musala na yo ya théâtre ndengo mesana. Bo sala attention na barando oyo elekaka na TikTok.
s'il vous plaît bosala vraiment attention na barando oyo elekaka na TikTok. Nalobaka toujours barando mosusu ezalaka ya kokota te. Barando mosusu ezalaka ya kokota te bandeko na nga. Ndeti rando ya mama Maria eya barando moko eza non spirituel eya barando moko kokota te kotala mama bimaka na réseaux sociaux ayaka kosabola bana na ye mama asala association na bato balingaka bana na ye te po aya kokitisa bana na ye kotala mama Vicky abenga Mervine prophétesse ezomona ke non rando wana eza rando moko spirituel rando wana ekoti sorcellerie moko ya osakana te. Alors barando musu bomona na TikTok boya kango ka pamba boete boya kango ka pamba boete bokanisa teke batu nyonso boya barando wana boya ngo ka pamba ka boye boya kana maboko na makolo yaya toi na fin de l'année toza na fin de l'année mama moko andimi kobeba na bana na ye mama moko bana basengi ye pardon mais azo continuer kobimisa ba audio na réseaux sociaux bomona ke rando wana eza pamba te nde tobota bana boye mwana ta sumbeli o na zolo oza mama opangusi elongi osokola elongi na savon olongoli solanier mais soki mama azo kokomplote mpona kodétruire bana na ye boyebaka eloko moko boye eza na kati. Soki bana baye basali ba campagne mpona mama na bango boyebaka eloko moko boye eza na kati. Boyebaka il y a un ça ne va pas à l'intérieur. Alors bobima na barando oyo ezanga mutuna makolo bobima na barando oyo eza spirituel botika kokota ba famille ya bino na barando botika komikota na barando oyo bango moko bato ba créer barando na bango bayebite sika ni baokenango. Toi, à la fin de l'année, protège ta famille, protège tes enfants, protège tes parents, protège famille, protège tes enfants, protège ta famille, protège-toi toi-même. Tu as dit que fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'histoires qui se passent à la fin de l'année. Diable a telemaka telemisi mapapu a telemi wana pona ko combattre pona ko luka nani oya ko kweisa pona ko luka nani oya ko lalisa pona ko luka sacrifice ya fin de l'année yaya protéger libota na yo c'est protéger réseaux sociaux automona et ana bandoki na réseaux sociaux bokanisa te mutu nyonso apelisa caméra na réseaux sociaux aza 3x5 et yana bato musu baya na réseaux sociaux pour détruire ba vie ya bato pour détruire ba image ya bato yaya zala sage yo ozokota rando oyo zala sage yo ozokota rando oyo ezoleka na réseaux sociaux koya pamba te yaka zala sage zala na nzambe poso koti yango ka boye yaya au perdre. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino ba ebolandaka biso, ba ebolingaka biso en tout cas nzamba lola pambola bino, nzamba lola pambola bino so nzamba la noa liboso, partagez lenga message oyo etambola partout et aux malamu mingi. Tielanga j'aime na vidéo, quand vous abonnez, activez cloche de notification pour que prochainement surtout na ba analyse to pe ba image na biso et comme la yo esika nyonso okozala. Tokutani à la prochaine occasion, ce qui nzambe a zongite. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeto.